Bande Kobatali, Bozali Bongo branché na Sentinelle TV, na Tango Tolobelaka Conseil, na émission de chaque vendredi, tu as Kolobelaka Mboka, Conseil, tu as Kolendisa, et tu as Kosala, Union Sotoko Kosala. Alors, Tongo Lelo Tolamuki Namawa, et à Tongo Lelo, tout le monde qui tu évité. Et loko nini ba congolais basala nani aloka ba congolais parce que congolais chaque tongo chaque jour na monokone comme nzambe et bible zo ba soki boza na nzambe boza deux personnes bosangani bo boneli nzamba ko kita ko sala ndenge nini nzambe oya kela likolo na nse nzambe oya pesa héritage ya monde entier na ba congolais azoya no la ba congolais te to uti ko bona na tongo na lelo Kone Nanga, où il y a des vrais serviteurs, il y a des Rwandais, pour travailler na Kabila, à Sakani sous les Congolais, à piétiner sous les Congolais, n'a pas annoncé qu'il y a une élection et qu'il y a en avril 2019. C'est-à-dire, Kabila a une stratégie à Maréchal Mobutu, où Atikala na pouvoir depuis 90 pouvoir Nesilaki, mais Atikala qui 7 ans de plus pour la naïveté à ba Congolais, ti ba Rwandais ba yaki ko bengane na minduki. Ce qui peut naïveté wane à la ratembe ti lelo azane président. Nani azoloka ba Congolais, nani aluki ba leader ba Congolais, pe tukamwe Félix Tshisekedi azali chef de file ya opposition, président rassemblement. Azongeli kaka phrase na ye oyo batutu bayebi que Kabila na nanga balancé guerre na ba Congolais. Mais Kabila na nanga balancé guerre depuis kala ça fait 18 ans azo piétiné, azo dirigé par deux filles, aboy ko kena élection pe a organiser ka ne élection te. Mais loko nini biso ba oyo tozali bongo ba leader d'opinion, ba combattant, ba chroniqueur, ba basala ka éveil patriotique, ba sali na Nzambe ba leader ya opinion pe ya communauté tukuyi kosala ezali ko senga na rassemblement to opposition bazala clair, c'est-à-dire que eloko so bombe zate esengeli na biso ba congolais to ebake tozaka so na opposition te, c'est vrai opposition et somama eliama pe Kabila bala bango na loba ba émission ebele so bolandi na Sentinelle TV to na Sentinelle ya Congo, Sentinelle ya diaspora bokomona na loba ke mukoro oyo IDPS aoboma libala na Kabila nde mukoro ba na Kabila soki totali na gauche na droite na ba social media ça veut na ba social media na ba média lelo tokomona na Togo population na ba leader na bango nyonso ba libanda. Et police azali ko beta masasi lera moni mokili mobimbe bimi bango nyonso ba lingi mikila pour opposition na population za libanda. Alors na mboka na biso opposition na parti civil baza wapi? Ba église n'en parlons pas parce que Dieu merci bomoni liwa ya papa Olangi guru bomoni pe liwa ya guru ya Nzambe malamu liste za mulai ba faux ba pasteur oyo nyonso tu bauta na Nzambe malamu oyo bazotia ba trouble kozala na poto to na Afrique Nzambe abandi ko deal na bango bandi ko sila na bango moko eseneli opposition et rassembler force na ye nyonso babimisa population libanda po babenga na Kabila. Mais comme si biso ezali suli kambo kozela le 31 te ezali kambo de maintenant il faut tout se prendre en charge to benga na Kabila. Parce que a kolongwate asa la kibila ngo ka kolongwate asa Kabila na ngonga oyo azana dossier na ONU azana dossier na CPI le 12 octobre ba membre ya Assemblée nationale ya sécurité ba kei ko sangana na CPI to na laé pour na ko décider sur tout ce qui se passe na Congo. Alors lobby na basango mukuse to na rétro de la semaine na coupé sabino ba information sont même ambassadrice
il y a Amérique na ONI a kuzo kita Kinshasa le 21 pour akino kanga makamunyo surtout pour bakanga Kabila. Mais le même Kabila oyo azali maté oyo azali criminel oyo monde entier bazo bakanga ye azo se permettre même ya ko défier communauté internationale pe mikolo chole quand même atindi tata mwasi na ye oyo asala ajouragé ya lipasa na ye na Corée pour akende kokutana na criminel wana mso ya Corée balukele déjà place exil. Kabila azo tenté de côté muso azo bongsa exil na ye azo bongsa sorti na ye côté muso azo tenté population congolaise parce que ayebi ke tozana opposant miyibi ayebi ke tozali bon na peuple o miyibi tala lelo combat lelo boyebi sanga qui est le vrai combattant qui est le faux ba vrai faux baza ebele tout simplement likolo mbongo lelo ba combattant solo vraiment neti biso baza souté nani aloki ba congolais nani aloka biso pourquoi congolais akoki ko télématin ndenge bato ba télémi na lomé bazo bengana mwana ya dictateur ou azaki kuna ya dema population libanda ba société civile libanda église na ba peuple baza libanda o ya biso église ndenge bazolela un sorcier papa olangi c'est un sorcier ba biso posa ba mekata mama viko abunga nzela atelemelaki volontaire mobile na ye mobile na tikalaki jamais koloba Mose a dit na bala qui j'ai droit beaucoup de respect azali ko connexion na molimo atikalaki jamais qu'on dit maman ça kambe église ya eko kambe église et atie désordre na kati église lelo na sango na nani na nini na nzambe malamu la plupart ba pasteurs bazakuna sont des sorciers et lelo la plupart ba pasteurs congolais sont des sorciers botala na communauté ba pasteur ninyo bazo sala ba trouble banani bakangi na basi bato banani bazo iba banano bazo sala ba aventure eza ba pasteur congolais kende na ba la police ya monde entier ba koyebso ba cause to ba cas ebele ya ba crime ya ba escroquerie ezali ba pasteur congolais siko boyebisanga nzambe nini otozo sambela na komi ko banga bino nga mutu nyonso to asambela na komi ko banga ye parce que bato belé bazo sambela solo te ba bunga nzela la preuve vérité balingi yango te bazo sipote ba miyibi bazo sipote bato bazo sala trouble baza na songi oza misala ya kisatana to misala ya monde éternel bande kona ngai to komi na ngonga oyo to telema to komi na ngonga oyo to bima libanda pona kobenga na Kabila nani aluki congolais nani aloki congolais nani aloki congolais pourquoi congolais akoki telema te ndenge monde entier telemi po ye ayeba ko bengana ba dictateur pourquoi congolais na ngongo bato bazo telema po ba libérer mboka bamsu bazo lela bandoki bamsu baza prêt lelo ezana bandimisu so yesi babo avant bakunda papa olangi bino 20 bokita na se cercueil na ye ba kotia likolo bino bosima ndenge na tango ba roi makoko bazali ko sala mingi lelo ba chrétien ba ondima ngo ba kanisa ba okeli felo et pourtant bato wana ba bunga nzela ba démoniaque ba satanique ba kata contact na nzambe kala en tout cas bandeko na ye kaka ko sala moi éveil patriotique ko la musabino ko sabino que le pays va mal to la muka pe lisusu na ye ko yebisa bandeko nyonso oyo soki ozana ndeko na prison te guardian ezali moko ya ba journaux ya minene ya revue ya mboko ya Angleterre et bimisi ba information que ba prison eza tellement ya kotonda na ba drogué na ba criminel alors batonyo surtout oyo bakangi bango mikolo oyo bapesi bango 2 ans kita na se parce que so bapesi 2 ans eza ba peine moko peut-être groupe ya ba voleur bosomba peut-être biloko koyiba peut-être bozalaki na place moko bitumba obetaki mutu osaki bo do biloko wana nyonso surtout ba prisonnier oyo nyonso surtout basali ba mitif mike oyo bapesi bango 2 ans bakosala kaka 6 mois babimisi bango na boloko po ba prison eza kotonda ezali bonne nouvelle pour la communauté en Angleterre mais la cité que totindi kaka bandeko na biso bana na biso ba famille na biso ba ya na biso ba kendo yiba pour loi échanger non ezali que to yebisa bango ba kei ba yekoli bazongela soko sala RRT parce que mokili oyo eza mokili mabe prison eza place au kelete donc na ngai koloba que Corneille Nangaa na Kabila babala opposition
basomba opposition bayebi bien que opposition eliaka bayebi bien que opposition eza na likambo koloba te yango moni bazo décider basala bon peuple biso totelema parce que Congo ezali mboka na biso Congo ezali héritage na biso Congo ezali bilaka oyo nzambe apesa ba congolais alors congolais nyonso na monde esiko ozali telema to bengana kabila na bato syndicat dokolo na sima na yo armée angolaise ezali ese okotika ba rwandais ba humilier biso okotika criminel oyo a humilier biso parce que tout ça lelo siko na ba preuve que guerre ya Uvira ezali guerre provoquée par Kabila nenga mesala na ba rwandais tout ça pe siko ke bato ebele bazobela na compte la frappe bazana ngo ba aventurier ndenge ne mona nseme azalaka aventurier totikali kaka na nzambe oyo akela likolo na nse na ba vrai patriote totelema tokundela Congo ba matanga nyonso tu oyo bato bakufi bokota makambo wana te bolela te eza nzambe mutu abandi kopinir ba faux ba serviteur na bisa bino mulongo ekozala mulai kutino soki nano bongwani te soko sali confession publique te yebango yo kokufa okena lifelo po yo moko oza ndenge moko na bapapa olangi na ba oyo nyonso tu ba sali ba aventure mosusu eza Léopold Mutombo azobimisa bato miseleke te pe azobimisaka bato magorodo toyebi te soki verset biblique wana eza wapi or wana ezali magie eza biloko ya badémoniaque alors bino oyo bozokumisa ye bomoni kaza pasteur ça miracle bino oyo bomoni kaza pasteur malamu bo continuer parce que tokomi na ntango ya suka oyo nzambe kanda na esekiti ezosala po na bandeko bozana Manchester bozali na Liverpool bozali bongo na Leeds na pembeni na Manchester na Birmingham soki ozangi ozana mutuka obi ozana bakoli na yo otinda ekomate po tozali sous na problème na communauté omona mutu asali shop mutu asali agence atindaka bakoli obi asalaka bacontener soko otie biloko na yo okomona yelera okoma akitisi afongoli akomi kopona biloko malamu ye moko muyibi asali contener ayibi bino biloko sima alobi biloko ebungi mais nzambe alalaka te atindi ndeko moko na kombo ya Branco logistique oyo aza kosala mosala kitoko ya delivery akozwa koli na yo awa otika ngo na Kinshasa na Brazzaville na Lubumbashi na talo kitoko pe ekokende pe okwa malamu nga moko nasalaki expérience namonaki ekendeki pe koma malamu ozana mutuka ozana koli ozana nyonso benga Branco logistique numéro na ye ya fixe ezali 0161 42 53 53 5 to obengi na portable na bango ezali 074 053 06 878 Branco logistique André ka Manchester bakoli na yo ekokoma na kimia ezalaki moi lisolo ya moke na Sentinelle TV toza pe en direct na Sentinelle ya Congo tolobela mboka tolamuka mpona mboka bandeko baza na baprison oyo bakoti bakatela bango 2 ans sango malamu ezali ete soko simbaki drogue to simbaki munduki te peut-être ezalaki vol peut-être ezalaki osombaki eloko ya moyibi ofodaki obetaki mutu ou bien bakutaki yo na esika bato bazosala mobulu alors boyebake loi ebimi bazobimisa bato mais il faut zala na conduite malamu pe il faut zala osali déjà plus de 6 mois donc kala mingi te bandeko na biso oyo tozanganaki bakobima bosengeli na bino bokeba bandoki baza ebele na communauté bokeba eza na bato mosusu bachargera bacontener eza na bato mosusu bazali bongo kotambola lokola bachef ya communauté bakambi banini baza bata misala mabe bible aza clair abi tokoyeba bango na misala na bango soki omoni moto azali beaucoup plus na kotonga azalaka propre te azata na pantalon ya malunga te aza na poto azalaka ta na solo ya parfum te okomona mikolo nyonso tu mal propre mal habillé azanga adresse azanga esika kolala mosala ne kaka bakombo ya bato na monoko yebake motu wana c'est un infiltré un serviteur de diable moto ya misala mabe bokangela ngai boyela ngai na délivrer merci journée malamu breaking news